ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolonga kude. Ok pale jambo komale. Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, tout va bien chez vous. Vraiment, bonne soirée, bonjour, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, bande konanga, toye, to solo là. Shalom naba homme de Dieu, chantre de l'éternel. Abari muzuri, na bande konabiso, ya Kivu chef coutumier na biso ya kuna pesi bino respect ebele boboto bonde ko na bande ko na biso église catholique. Voilà bande ko nanga toye to sola bomo na ba photo ndenge eza kotambola wana bomoni ndeko mwasi ndenge azaki na esengo jour ya libala na ye et puis jour wana pe asili kokufa. Bande ko nanga esali pasi na famille, esali pasi na mondele. Et ça lui vraiment passé. Comme on a mondele azapé âgé, papa ça sala qui vraiment moi vipé. Bino mo boye biba mbali minya mindele bali ko bala moi ba jeune fille ya mindele te parce que ba minde ko na banga mindele ba ko lingate. Ba so ko bala ba jeune fille o ya biso. Bon, le quoi pe balobi l'amour n'a pas d'âge. Tout ça la pe ko boni ba bala kaka. Mais bande konanga isango ya pasi na ma oyo pesi kolela na kati ya ba mboka na biso esalami précisément na Cameroun. Soko moni Cameroun ezaka Afrique centrale, omoni ka Congo, omoni Congo Brazzaville, omoni Gabon, omoni Uganda, Rwanda, Burundi, Congo. Tozaka batu moko bande konanga esali pasi na mawa. Écoute, na kati wana bande konanga ya mboko babengi na kati ya Cameroun, toza na mboka moko boye balobaka lingala. Lingala eza lokola langue na bango ndenge ezali kitetela, kiyombe, kintandu, chiluba, kimongo. Voilà, eza langue na bango. Bande konanga esali pasi. Ndeko mwasi obozo mona aza pembe, aza pe lokwa mwa métissé boye. Azali moi oyo alingaki pe moi Facebook, moi Instagram ko tshaba photo na ye azaki donc na kati kuna ya Cameroun azape ko luka ye pe vie pona ni a s'en sortir a bala de banyo so ba lukaka ndenge pe ndeko nanga so vraiment na besoin libala n'hésitez pas au bengi mama la danoise wana eza domaine na ngande yango wana na bali sakana za na site de rencontre ya kitoko evande soko kisa 5 ans to bali si bato ebele to komi na bakoko ebele donc bande konanga discrétion ya makasi na site na biso au bengi kala danoise na 0044 74 59 62 52 17 okozwa mbala moko vraiment na ndenge ya pepele. Alors bande konanga ndeko mwasi ayi kokutana na mobali na ye. Bomoni mobali ye wana balingani vraiment bande konanga basali nyonso tout bazo solola tout mbala liboso te mobali akende na Cameroun pona kutana na ye bande konanga akenda kutana na ye asalela ye pe invitation mwana mwasi aya pe na France bandeko esali ke baye siko mobali aye abala mwana mwasi wana pona siko aya na libala na ye na France. Hey bandeko na ngai jalousie eye kokota ngiyango nazo bato ozo sola kato kotuna ka mituna bandeko yango jalousie oyo ekotaka na vie ya moninga ndenge nini yo kokotisa jalousie na vie ya moninga yo mutu te mutu osombelaki ye mega yo mutu te mutu okotisaki na site de rencontre yo sali eloko moko na vie na ye te ye moko abotami na bote na ye akoti na site de rencontre na ye azo kofuta mbongo ne na site de rencontre akute na mobile na ye ya bien aza ko préparer libala na ye yo sikofu ya kokota na vie na ye oyo kalikunya na ndenge nini mwana mama na yo te mwana tata na yo te même kutu mwana mama na yo mwana tata na yo oza na droit ya ko ote vie ya mutu te bande ko bo like video bo partager
oza na droit ya kolongola vie ya mutu te. Batu kutu lobi tosali émission tozoloba ke soki balobi ke mwana aza kizengi na kati ya libumu, docteur alobi ke non mwana akobima kizengi disable. Ba mama soki 90% ba mama congolaise balobi ba olongola zemi te eza masumu. Donc nga na yebaka te makambo bino bolobaka ezalaka lokuta na minoko na bino, mais oyo bino bosalaka na kuku ezala makambo mosusu. Yango na bozo tondisaka ba église ba pasteur ebele bazofingama bandimi bachangeaka te. Tango boke pa pasteur tala ki mwana malamu okangi na kitambala obombi na matoi. Mais tango kobima olati poso mosusu okomi na odoki léopard, crocodile, moustique, okomi ko soa bato. Obando pesa baonda ba malaria. Quel motema ya mabe na Afrique. Yongo couleur ya mwindu oyo ezalaka tina kati ya motema eza spirituel ou bien ndengeni. Bino ba pasteur bolo bano pourquoi on a race noire? Eza problème nini? Yongo mna komo lo ba Mike Jackson akina raison. Alo ba kaboyi na yake nini akoma ni mundele? Ki motema ya mabe boya en tout cas to mona ngombi ngi pa mindele te. Parce que mundele d'abord kobala d'abord ils ont problème. Ba mindele ba envie ka mariage te. Mundele kuta zo envie de célibat. Azo misati kaza libre ako décider ndenga lingi. Ako sala ndenga lingi. Bango ba envie ka libala te. Mais bino ba africain so bomona ka libala loko nini. Boyebi combien de femmes bazo souffrir na kati ya mabala. Soki basi balobi ba fungula mitema na bango ba mama congolaise, ba mama africaine, ba mama gabonaise, ba yebisa bino makambo ezo leka na kati ya mabala na bango, nazasi même bana biso ba oloba fini to bala lisote. Bande konanga. Kozana motema mabe, mwana mwasi wana bande ko to continuer lisolo, azui mobali na ye. Asali befort na ye, asali gentillesse na ye, ayebi ndeni ko sulola mobali avec tendresse, ayebi tout. Bandeko mobali alobi azwa ko bala ye, c'est normal. Bilo bosi bomona fete libala batu bazala te, batu babala naka bango mi bale mutu moko te, balobaka toujours faut ba témoin bazala. Balobi dini mariage faut zala honoré de tous, bazolo ba bien tous. Batiepe da TOUS, honoré de tous. Et puis tous sango sango ba prononcer ngo makasi. Le mariage doit être honoré de tous. Pas de tout, mais de tous. Alors, basali invitation. Bayebisi ba camarades, bayebisi bato, balobi boya na kacha Cameroun. Bandiko, ezalo quoi deuxième mariage. Nga na moni na kacha Cameroun, mutu ako kufa boy. Na mona epe na Angola, bato batie poison na biloko nyonso a feti. Bato ba kufa plus de 100 personnes. Bande ko botala niveau tozo kende. Tango mutu akoloba azui mobali na ye aye na ndako azuka mombongo atindi na famille. Boko koma pesa photo ya mariage na bino. Pona tondima pesa photo. Na biloko ya boye nani yango kondima so asangisaka bato pona ba feti. Toko koma na période moko toko salaka lisu ba feti ya mariage te. Et comme quand mobile a pesa tiembo en enveloppe kei et s'il est souki wana on dimi to sali mokili nao, d'abord c'est Dieu qui va accepter mon mariage avant que bino bata mokili bo accepter yango. Bande weselinga somo jeune fille kitoko boye ba kamati ba yokeli likunya ba chelie poison tango mobile ne d'abord aye bazola non mobile na aye ka te ke lobe ko bale non azue nanu akoma une hôtel kitoko ya luxe. Bazola la kuna na mobile na ye azoke hôtel la famille azotela baninga na ye baninga pe bazo azobona ngo bien basali pe o basala kawana tobo maseliba bana ba camarade bazo ko sepela bazo basala kango pa ba mindele awa selibe sili banyati yango muninga zo bala ya bazwa kaka poison mama na poison coûte coco de poison ba chela na jus. Mwana mwasi na esengwa baninga mela. O bato, o ezaka ya 3 jours wana. Donc 3e jour penza, boum. Bandeko, ezalo kwa bambuma. Ezaka na ba degré na ba degré.
mwasi moko bwaloba achila mama bokilo na ye mbuma na kati ya biloko mbuma wana mama bokilo ali akufa mama mobali akufa bandeko niveau oyo ezokende tu ekomi na kobanga non bandeko quand même fuka pe mtoza pe na bato pe ko pesa confiance donc mutu nyonso foto banda kobanga pona ni bozokomisa mokili boye yaya tokokoma na bacourte vie soki mutu azobanga banga bandeko nanga ebebisaka estomac ebebisaka tension epesaka ba stress ozokende bozoyeba te oza na nzala tala biloko kitoko bapresente yo mais ozoloba oza na gêne entre te oza mosambeli ozokosaki oza na gêne déjà lisumu ya monene oyo nzambe kuta boya alobaki alingi bato batatola lokuta te mais tokomi kotatola lokuta mpona bapoison bandeko tala niveau boomema biso tokokende wapi tokosuka wapi bandeko mama ya mwana mwasi botie ye wapi famille na bango botie bango wapi bokomisa mwana mwasi ebembe boye kaka mokolo alatika bandeko ka ndenge alataki wana deja na ntongo azoka lokola oyo bakongo babengaka nzieta mwana mwasi abandi koyoka bavertige moko abandi kosanza biloko ya vert moko azoka diarrhée soka kesumba soka ezozikisa ye na Nice abina alobi mais qu'est-ce qui ne va pas balobi mama eza kaka babengaka ngo ni frousse esalaka mutu nyonso to eza normal o badano babengaka sama fuli meo to bengaka ngo sama fuli meo sama fuli eza lokola babenga sama fuli ezali papillon siko meo eza libomo tuko babengaka sama fuli meo donc des sama fuli abalukaka donc akotio siko na kati ya libomo ya ko baluka pona papillon atambola kaka ron bandeko babolingo mwana mwasi akei kaka nde bomondi na bafoto wana kuna na kati ya nzoto eza kozika eza kobriller mais asali effort aza na sourire jour à mariage na ye azala bien mpona bafoto wana kolakisa bana na ye bandeko mwana mwasi wana kenda fete esili alobi non botika na pema yaya kolala pa donc mbala moko mutu achange couleur mutu akomi nde bozomona ye wana akufi bandeko nanga akondi na minute azalaki deya moke ayesu moke bake kosala autopsie boye poison oyo wana ya koko de poison bandeko na ngai papa mundele soki oyebaki mbele ozwaki mwasi na yo kaka omemi ye boya kosala bino kaka na mairie ya poto parce que obanda osala ede ya bainvitation abanda oyande de ya poto yaya soki oyebaki papa mundele akomi rouge abando lela lobi ça c'est l'Afrique. Qu'est-ce qui ne va pas? On a mis du poison parce que tu es blanc, tu es venu dans la famille. Hey! Yoka soni bozo yokisa biso na ba mindele bo yoka na niveau ya motema mabe donc mundele mboka zoka bake bino na bino bolinga na te mais bino bolinga mundele alinga bino yongo peuple noir boka misanga ba mindele balingi biso te ba kolinga bino pourquoi balinga bino poani po bino bo banani mundele alinga bino ba africain pona bino bozali banani parce que bino moko bozo lingana te. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ceux qui bamoni ke bino moko bolingani, bango pe boyo linga. Les longa so na na famille na bino. Par exemple na famille na mobile nga na mona ke na na zu mobile. Na o mona bango baza soudé. Bando balingana. Mobile nanga lobaka leki nanga. Yana yo kantinga na oya ocha songi. Que otende konaza mabe na kokoka kutute. Donc donc ngape na kotika na liruana. Est-ce que na kosi? Ata na ye kotala mitié moko boye batu balingana penza baza na complicité obeteli ka mobali lisolo boye mwasi pa ye bien obeteli mwasi lisolo boye mobali pa ye bien omona ka ngo bete mwasi nanga sa yebisa ki ngai madame a déjà dit yo moko teli ka boye oyebisi ka mobali boye musuku tezaka mwasi na mobali bavandi ka boye olingolo bakali ka boye bongo mbale bapesi réponse ndenge moko
do baza na complémentarité moko boye bazo ko se compléter kitoko ata yo za na démon oyo okabula bango okoka te. Mais soko yo kokuta ya batu baza ko se bazo swana baza dia na ba division tango yo poko ya cheka songi boye ba panzani kutu bie ba katani yango c'est que les blancs profitent. Balobini, diviser ezation muta diviser pona mieux régner. Muta ya ko diviser binondeni. Tanga ya kokuta mona ba problème, tanga ya kokuta jalousie, tanga ya kokuta lokoso, tanga ya kokuta ke bolingana kate, nde place ona muta ya ko profiter. Ndenge ni balobaka mwasi wana botolinga mobali mobali nanga kei metango mwasi wana ye ayeta msu na via mobali wana aye kokuta mobali wana mwasi ne baza unité mwasi mobali azoba na mwasi nanga ndako azaka salte mwasi nanga ndako azaboye mwasi nanga ndako boye mwasi nanga boye mwasi wana pe asani akoti na ye anganzami biloko nyonso mwasi mobazo reprocher mwasi liboso ya salengo siko double makitoko ma après mobali akena ye. Après yo koloba nini ke faut un deuxième bureau non eza yo na mobali no bozaki na division yango ya epe na ye wana pa koti na ye eza pe ndenge moko yo mobali ozaka na mwasi alaise te kimia te mwasi azoke na nzela na ba souci akuta na mobali moboy alobine maman pourquoi tu es comme ça toi tu es ma belle ozo manquer kaka kimia non mon wana kimia te tu es tellement belle moi je ne sais pas. Oui, because de ozapenda kitoko mama non milinga ko chérie yo kamutu nzela milinga ko chérie aseke bi ozaliwa abi on avandi koto est-ce que okoka numéro na ngango so lingo benginga mama pa ye na ndako boy division abengi ne papa wana tengo akekuna bolingo wapi chérie oh chérie coco chou cha mama keina ye parce que ni akuta kibino bolingo ezate mais moi si ozobima na nzela za na sourire azama e bien ata mutatali e boye msuku to abala te mais mobali moye atune na nzela ezate abi moi so esengo ebele boye fo eza bala na ye kaka moi so boye mais soki mutazaka dépasser au moins ka batu mo banda ya kolanda landeka na sima en tout cas bande konanga eza kitoko te. Tozo bota bana na biso pona lobby bakunda biso mais siko bano biso tozo bota mama teya mwana na yoko teya mwana na yo loba jalousie za mabe siko papa mundele yo muto chaki kisi na ji opesi ndeko mwasi akufi na ye yo siko to yebi yo pete ba yebi yo pete siko yo za si papa mundela olingo papa mundela zongi na eti akufa ki samedi na ba kokunda awa papa mundele msuku to akoka ta ko monde enterrement alobika zongi na ye auti okufa samedi kaka oyo siko papa mundele wana bondimike yo muto che poison papa mundele akobala yo te bandeko na ngai la famille tous la quand même gentil quand toto le baké tous na famille tous la peine na famille ya laïque mission laïque famille na ngai sous les baobas bo like bo partager mission bo tchaka pe ba commentaire ebele yaya yoko sukoloka na motema tia commentaire pesa kamo likambo yozo komana ba ninga pe ba otanga ba ozwa mayele bozaka bata mayele bele omo bwandi ko benganga la denosi liswano betaki ngana moni bo yaya oyeba komate limbisanga so yebi ko komate na comprendre yo mais so yebi ko koma yaya koma yaya koma ekosunga parce que ngai neti nazabo noko chila nga mutu poison na mukilo te ato bengi ngo bisinga la dozi ezama bebo na bo ngana yebi ke ezama be mais chila bakadi mpemba oyo bakota kawana bango na bayebi te ke ezama be chila bango commentaire yebisa bango ke ezama alamu te et puis mobali ya mundele akozonga na ye akobalote akopeso enkate eloko te tangu musu mwana mwasi wana na nzela na ye olinga kozwa lipamboli tamusu un jour mwana mwasi wana pe oboti pe mwana na yo aye kobala na mwana ya mwana mwasi wana obozo mwana ndenge tozala kawa bomaka mikonzi santo yeba bomaka ba misusu meme na Kongo wana mukonzi abianza na yeme akoma na efazer akoma na ekuluna mais ye wana zaki destiné mukonzi suite ya minerva les ate suite ya jalousie baboma tata na bango na mama na bango bana batelengana na famille balia mama na tata na kindoki bana batelengana président na bino koma fazer bazo ya baosani baosa bino kama be
bozo boma trop, bozo bebisa ba vie ya batu trop, boko tika te. Oh, kapena na kamoka, muta sali effort na ye moko. Aluki mobali na ye moko. Réseaux sociaux eza wana bofinga kango. Mibali ya réseaux sociaux. Mibali mobali aza partout. Tala mobali ya réseaux sociaux mobali kitoko. Ake ko bala mwasi na ye. Mwa mwasi na ba tielie poison. Poison wana ba kalikilango ba tiekango avant mobali wana ya. Ba ko kosa na mobali batu makambu ayi ko bomisa mwana batu ba talib de gras poison ba tielie yango kaka banda kutu avant mobali wana ya mobali batu aye asani kaso ba une semaine ye déjà poison ba tiaki e ba ndoko zela kaka elia kaliaka etim kapa do mutu ngo zela ki dona ebite na kindokeza ki na kati bien calculé asali pe mariage na me jour wana zaki bien dit bandeko eza pasi esali pasi. Oh non 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 non. Comme mwana nef mwana libumu eza facilité mukolo ko bota eza ndekwa liwa ko bokola ko kata bapongi ko kenenda bopito ko sala boy ko pesa conseil eza musala siko etango komi mama buka yaya yo ko pesa poison ye yo sali boy poignine poni o sali boy tamuso eza chéri na yakala bino pe basi bozaka na kindumba. Ba jeune fille botika o mona ozui mobali no na poto mais ozalaka na chéri moko boye na kin on dimino ka mobali wana pono kende poto siko mobali wana pe azotalela yo azomona ke siko mwasi nanga zo kende na poto penza ba dobe kuna nzambe bolimbisa nga pardon na yebite makamni ebimna mna nga bolimbisa nga ba bima na ye kuna na mobali ba pese ba magoda kuna kaka parce que nini après landa zuwa au mona peka mobali et puis au mona pe ko pesa au revoir et pas mobali wana bo beti na bino so magoda na mobali ya atikali na Afrique mobali wana pa ko tchelo poison ya zala sérieuse na makamna yo zala sérieuse tango zo mobali no apoto ba shira kala bwaka bwaka landa moko mbwa zali na makolomine alanda kanzela bese moko kasi yo makolomi bale pamba oligi banzela zomiye olia koto mabe eza kitoko te à la fin okozwa problème na muna ngona ba fille ebele azana mobali na poto azana mobali na kisasa jour azokene poto ou bien mobali a poto aye mobali kisasa so tala ye ndenge aso bima na ye boy yo kati mobali wana za nyama ape mutu azo ezaka pasi mutu asede yo mais suka pe mona bia na bobi pe fiang bo sala attention bande ona komi na suka to longola motema mabe kaka biso batoza ba chrétien kaka ba pays o eza ba chrétien ba pays o kaka bokomi ko sambela kaka ba poison na kati ya église ba poison na kati ya ba famille tozo yeba te to kimela wapi do ozo banga na ko kene na mboka na yo moko menga na ko pesa conseil na ba mama nyos mama toki mwana aza na poto azui mobali ne na poto babala na ka na poto jeune fille yo mto ya poto na ndenge na yo jeune garçon ya na ndenge na yo botika ba parents na Congo bobalela na binoka bango kuna bamona binoka na video bobalani botindeli bango mbongo na bango bokende na bino te makambo ezosala maka na Congo te ezaka na Afrique te même na Inde ngana zaki na collègue na nga ya musala na train akende ko bala na Inde azonga na Danemark ebembe azonga cerveau epola ba pesa ke mouchoir ya mabena balobi tiens mobali wana azaki na Inde sisi ba classe bien yo wuti na poto kuno ya ko bala garçon wana pona mema yisiko yo na Danemark batu wana ba pesa mouchoir apamusa ka boy poussière ekota e polisa e cerveau akufina ntembe cerveau za dia ko pola miso ekangama bachai na avion akomaka na Danemark bo akufa yango bo sala attention jalousie ekomi makasi donc bandeko nanga bomoni ba mindele pona nini bakomaka ko vivre mutu na mutu ni pa na ye ezalaki époque yango ebande époque yango ezo annoncer biso ke mutu na mutu akozala na ndako na ye toko koma ke tokomika lokwa ba mindele toyebi su tata mwasi te oyebi noko te ba cousin kutu
eza kaka lemsu yo na mama na yo petit frère na grand frère kutu bamona na kala bango te donc ndenge bamindele bazalaka tina Afrique ekokoma ndenge wana parce que na modèle ba poison oyo na nyango kolinga mipesa na ken Afrique na komi koke na quartier nyonso mama boza bien enga mwana bino na ye mama vandana nu nanya ko sala ngo lisu na monde lelo na modèle oyo bande konanga te to raisonner et salinga ipasi pasi bande konanga nazoloba oyo eza nini papa mundele bande ko so ba yebaka yanga moko bobo ya ba prophétie bobo ya na bino ngana ndima ka prophétie ne examinango biloko boko bima pe na prophétie akeba poison izo ya na nzela boye etali bino en tout cas ngai esalika pasi makasi bola ikebo partager en tout cas ça somo à bon attendeur salut gros bisous bye bye.